Qui sont derrière? C'est-à-dire que a problème à Marcelo. Comment vous trouvez ces ensembles? Alvin na mutu mabe azalaka pe na batu moko songolo po na bango azalaka mutu malamu. Ndenge moko ata mutu malamu azala pe na batu moko songolo po na bango bamonaka ye mutu mabe. Na kati ya le fou du roi ezala na bato mosu bongo tellement que lula yo a sepela na yo a se retrouver kati na yo on dit matin n'importe qui a ko toucher yo a ko sala pe o eza na mesure na ye. Ndeko Marcelo na tangaki tweet na ya sala ki yo azol sengaki na bayi etonga na ye ba pardonner, ba prier pour na ye, ba pardonner, ba prier pe pour na ye à quoi que ba bengaki monsieur Denis Lessi mais asenga ki ba pardonner. Il revient maintenant à bateau ba zui message wana ba yamba yango ndenge apesi yango tote Nzambe o aza mokeli na biso atinda biso tolinga na biso na biso. Donc mais ba récalcitrant bazala na bango kaka. Donc les fous du roi c'est pas Marcelo Tunas Marcelo Salimisa qui Denis. Les rois Ezali non, non, na limite to rattaché na qui sont derrière? C'est-à-dire que a problème à Marcelo. Comment vous trouvez ces ensembles? Méga croisade de prière. Organisée par Bostrat TV et Charles Baléco, Ministry. Du 9 au 11 août 2024. À l'esplanade du Palais du Peuple, RDC Congo-Kinshasa. Thème: au-delà de toute puissance. Nzambe na ngai, papa na ngai kolo yondokelaki, ngai mwana na yo mimie. Nzambe na ngai, papa na ngai papa yondokelaki, ngai mwana na yo mimie. Ngana yebi ete nasalelaki yo mabe mingi, soki koyeba mbele nasalaki yango te. Ngana yebi ete nasalelaki yo mabe mingi, kozanga kotosa ememelanga etumbo. Kozanga koyeba ememaki ngana bazela mabe, kozanga kotosa ememelanga etumbo. Nzambe na ngai sunganga mwana na yo, Nzambe na bomo yokela ngai mawa, yokela ngai mawa, nasengi yo pardon ye. Kozanga koyeba ememaki ngana bazela mabe, kozanga kotosa ememelanga etumbo. Nzambe na ngai sunganga mwana na yo, Nzambe na bomo yokela ngai mawa. Shalom, 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 bien-aimés dans les Seigneurs. C'est avec un grand plaisir et joie que nous nous retrouvons dans le cadre de notre émission Nzela Yalola qui vous est toujours présentée par votre humble serviteur Advin Bea Mabokonaki Bonzambe. Bonzambe na Bonzambe Lola Ezofuta Simana Anto ya Kolobake Nzamba Boeto Kwaye. Du sous-soir puis Elongo na pasteur Fezamisi à la bouche autorisée de l'éternel depuis Zireke na Philo Mukoya Motema Bivens de Homo depuis Londres. Na maman Gisèle Louke le Motema papa Emmanuel na Boston. Maman Mami Mbonga Nzamba Lola Pamola depuis la Suisse pe Apamola. Maman prophétesse Sansi Kimmango. Ma petite sœur Sarah Yoka Motema papa Cédric Luleno depuis Canada. Nzamba Lola Apamola bino pe azoni sila bino ya mingi na manso bosala ki ponanga lors ya séjour nanga na Canada précisément na Ottawa pe na moni la maman na biso Cécile Chika Motema papa bi Mayala Nzamba Lola mona bino nyonso tout. Voilà, toujours na cadre pour informer nos bien-aimés
tozali na événement oyo ke pasteur de la foi azobengisa bino abengisi bino le 20, le 21 juillet. Donc le 20, le 21 juillet 2024, à partir de 14h, pasteur de la foi, à Bengis Binonion surtout, na palais du peuple, na esplanade du palais du peuple. Là, na monipe papa na biso pasteur Charles Bosra ba mekolom de Mopanga, à Bengis ba abakouk non surtout. Le 9, le 10, le 11 août 2024. Donc, dans le mois, il y a août bien aimé, un grand événement, campagne d'évangélisation où le pasteur Charles Bosra Colombe de Mopanga de l'église de la Bonne Semence à Paris a organisé à Wawa, na esplanade, il y a palais du peuple à partir de 13h, les 9, les 10, les 11 août 2024. Merci beaucoup. Bien aimé dans les seigneurs, Tozalina pasteur qui n'est pas présenté, que vous connaissez très bien, bien aimé. Yende akodimisa ba vérité ya moi mingi na émission na biso ya lelo concernant ba question botuna qui est disparition ya maman Fallon, sœur Fallon, oyo ki azali femme mariée, bakutiye akufi na hôtel avec une autre personne, mobali mususu, homme marié, son amant. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se cache derrière? Liwana bango bien aimé, vous allez bien les découvrir. Et là, on est pour ça pas, basi, Tomi Bali, bakene pour ça la infidélité. Tozalina papa nabiso ok boyebi est très bien. Papa Placide, shalom l'homme de Dieu. Shalom de Kwalville. Bonne santé. Nangolo nzambe santé za bien ndengo zomona mo bateli pe mobikisi azobomba biso na grâce na ye. En tout cas, merci beaucoup papa Placide. Na ba émission no ya autotaille pour ça là ils en abandé ko voir même ba famille ba yamaki très bien en Belgique na pesi bango mbote famille pétrole na Paris ba sepela ki no makasi par lui papa et ma famille mais tikele temps abi ça o ya sana yango donc ya onde to sepe ko zo nso na émission lelo mote du bandi message no ko bana bande ko ba mono moi kala ba mondo so d'abord nako pesa yo merci pour l'invitation pe na ndengo ndimiko ya mbanga lisu na plateau émission na yo dans ce beau cadre ya salle de fête Maman Albertine oyo ezwami awa na limité 12e rue na avenue Fifi Bodi numéro 15 cadre mo kitoko makasi nzambe apambola yo nangi naloba pe merci na bandeko yo bazolanda biso na mikili ya bapaya pe na kati na mboka awa baye bazali ko s'intéresser na ba intervention na biso nzambe apambola bango na même occasion nazo profiter pour na bisa bandeko na biso baza na Europe que ba o bazo sepela na ba intervention pasteur Placide peut-être baza pe na posa ko solola na ye en live. Déjà à partir il y a les 30, il y a mois à juillet awa, à partir à les 30, na kozana tournée moko na ozala na Paris, kuna na France, na ozala na Belgique précisément na Bruxelles. Na mois de juillet oyo. Ah, mois de juillet, oui. Na mois d'août. Nga na olongwa kuna je crois ba le 13 août, sauf imprévu. OK, sauf imprévu, c'est que tout le monde. Donc tout le monde en a kuna na za la mois tournée na ozala na Paris, na ozala na Bruxelles, mais mingi na ozala na Hollande. C'est fort possible que na comme appelé na Allemagne. Donc na numéro nde na pesa na suka ba bangi ba mona na ngai. Là nazo kansa papa mbele na Allemagne nzamba pambola pe molandi munene na yo makoma pe robenga ngai to sala ne moi ba débat moi mingi. Donc je serai en Europe o ya lingi ko solananga en live, je serai là pour na ba contact wana ba connaissance wana na ozongisa ba fleur et pas na yo parce que c'est à travers ton émission que bandeko wana ba découvrir ngai nzamba pambolo ya mingi. Merci beaucoup mon papa. Papa, avant que tout côté na mozindo, il y a sujet na biso ya lelo, disparition il y a maman Fallon, sœur Fallon, azali pe sœur en Christ, baloni ka sambela na adali branamiste, maman balata maputa ba robe tinasé. Donc, à se retrouver dans l'hôtel à Koufi, na mobile mosus mais azali femme mariée. Avant tout beta du solo nae. Comme on a sorti médiatique, il y a Denis Azali na États-Unis.
alobi ke akimi Congo akimi te me akei ko pema parce que baninga ki ba boma ye baninga ba sera ye mabe baninga ba boma na Congo liwa ya Denis Lesi bana nyongo baninga ki ba boma Denis Lesi qui sont derrière ba plan ou ba complot OK déjà Denis alobi na États-Unis ke baninga ki ba boma ye awana Kinshasa tandis que toyebi ke adalaki na problème na Marcelo. Comment vous trouvez ces ensembles d'église? Ndekonangai Mosakoli Denis Lesi nzambe apambola yo bipa ozwami na États-Unis nazotombela yo bon séjour là-bas sous la protection divine. Ndeko Alvin nalandi Mosakoli Denis Lesi nayoki oyo alobi mais tu sais pour na ko établir ba oyo que balingi ko bomaye ko tanga bango to koyeba que za bato X to Y eza moi passe à mon niveau na sala yango wana eza plutôt likamba ba service ya renseignement parce que na landi intervention na ye même na nzeler na zoye mission awa alobi ba porta qui plainte contre l'inconnu bato baya ki kosala menace na ndako ya bandeko na ye pe na ndako na ye bazalaki c'était des hommes cagoulés abi bayibi moi biloko na ye ya motuya to motango o azalaka na yango bon bato baza cagoulés pour na oyeba bango eza moi pasi peut-être comme ba vidéo ezali lelo pe comme un système ya ba caméra de surveillance à partir ya ba image wana bakoki kolandela déjà à partir ya forme ya nzoto ya moto démarche na ye voix na ye bakoki kodena bajipo baki nango bakoki ko déceler soki ezalaki banani nga na yebi penza mobeko makasi te mais na yebi que ndenge ezalaka par exemple service ya pire yaza territorial à quoi intervenir n'importe où. Je donne un exemple. Mais tozara na ba souciat na biso na ba avenue to na ba quartier. À ce que je sache, ceux qui n'étaient pas pire baye ko intervenir na kati ya quartier moko baota la souciat ou eza pembeni wana to commissariat ezali pembeni ba okende quand même ko se présenter. Ozomona zwango loko la ministre moko a voyagé na kati ya province. Un ministre national azali kolo ya gouverneur ya province mais a okende ko présenter ba civilité pour na kolobana que na mboka na yo na sala autant de jours na cadre opération to mission boye ndenge moko pe ba kolandela net ba souciat commissariat sous commissariat ou nzinga koluka koyeba est-ce que bazwa ki bato songolo bayaki na ordre de mission tindika bango basa donc bakozwa pas vraiment autorisation mais ils vont signaler leur présence na ba antenne na bango eza pembeni wana baolakisa ordre de mission que biso toya pour na service songolo to mpakala donc banquette nde mutu eko déterminer moi makambo wana nyonso réponse tanga mibale ezali déjà il est exclu likambo ya otanga ndeko pasteur au bazala ki na moi mikakatano parce que lui dit que bakonzi mboka mama mokonzi mboka abengaki bango pona koloba na nzela be d'Achour que bazana besoin ya kimia ekoka kozonga. Donc Mosakoli Denis Lesi, l'évêque général ou l'évêque président a kutana kina ndekona Marcelo basolo là qui pendant 4 heures ndenge yemoko azolo ba j'insiste là-dessus parce que ngana zala quitté malobi basolo dit pendant 4 heures donc c'est supposé que nangambo na bango basali tabula rasa. Bon, toyebite siko banani bako profiter na sima. Mais il a dit qu'il a dit na émission que non, à part Marcelo Tunas, ada son problème morotenan de komoko. Donc azo se reprocher na lo morote ezaka Marcelo Tunas ne bazai na problème. Est-ce que pardon est sincère ou pas? Oui, pardon. Profiter si ma Marcelo Tunas. Alvin, le fou du roi Bazalaka. Le fou du roi Bazalaka. Au monde même Yezu. Aza Nzambe, Aza mwana na Nzambe, mazanga qui est un fou du roi en la personne de Pierre. Yezo tinda Pierre te que bunda abayo kanganga et Pierre yemo na ndenge na ena bolingwa zaki na ngopo na Yesu abimisa mopanga kata mutulitoi. Il revenait maintenant à Jésus-Christ a calmé fou du roi nae. A kamatalito yoana zongisa aloba pe na Pierre que non kamata mbeli na yo zongisa ngoto mopanga no zongisa na bombelo.
ezalaka na bato mosusu babundela biso yo yebi ete. Moi j'ai un ami oyo aza pasteur. Bon na milieu mingi ya biso ba pasteur bolimbisa ngai na zalaka lisu penza te po makambo ebele eza na kati. Lobana kende conférence matanga mais kokenda pamba to vanda to solo la bona zala moi victime makambo ebele. Donc nakoma nanga moi na bobangi mingi. Mais moninga nanga wana place ya zali ata oza pasteur. Soka yoki ozoloba mabe ya Placide en simbo na nzoto même so sengeli bo bunda ngam na tinda ye te na zo ba rapport no kaka ko amenasa ki mutu po mutu na banda tonganga. Donc ezandenge bolingo na pour na Placide tindi. C'est à moi de le calmer comme c'est que kosala bongo te po ba kanisa ngam no tinda yo. Mais selon des voilà. C'est comme si que les fous du roi Ozo Betama du solo. C'est comme si que Marcelo Tuna, c'est le pasteur Marcelo Tuna, c'est à qui nous avons beaucoup de respect. On irait à l'année du Bamote que vos Pixaban, on a une famille à moi, c'est que Botika Maramouan qui n'a pas pardonné, parce que des nids ça va profiter. Azoba qui Bamisous va profiter si Maramouan, Bazo ou Tane na quatre églises. Je connais même des noms, mais moi, il y a tant de wana ezate. Au déniles atteindre yes, proche, il y a pasteur Marcelo. Yes, ce qui a lobby, n'ayez que Aza Moto Aza suffisamment informé. Dans le bar en émission, que c'est un frère et un ami, j'ai eu à travailler ou à collaborer avec Louis Namoua Makambebele. C'est quelqu'un qui est suffisamment informé. Aza informé Namoua Makambebele. Bon, il est aussi juriste de formation. Donc, il ne faut pas non plus oublier que notre bien-aimé Denis Lessi, Azali qui propre à papa révérend Charles Lessi ou à Tika Bisso, Oyo Azalaka, je crois, directeur Nasmi pour Aner Lialelo à l'époque. Azalaka directeur, Azape n'a pas petit na yo à format, au bazaki pe ba camarade Yandeko Denis Lessi, au lelo bazape ba konzi. Amitié na bango kufa te QCC ba information musu soupe à cause de la source à bongo. Je ne confirme pas no bi QCC et ko taper na ba source ya bongo. Il est mieux placé pour nous lober la source naïe. Ce qui a lobé li angote ayebitina. Mais moi je parlais plutôt na bato to benga bafou du roi. Bafou du roi nyo sotoye ba bangote. Musu soupe bo solo la raté mais alingaka yo kaka. Tu vois, alingaka yo kaka asepelaka na yo kaka. Soka yo ki ba loba likamora mabe pona yo akoko talikambo wana. Oyebi ndeko Alvin Mosal Nanzambe nyonso azalaka na batu moko boye o ba marka vie na ye et au plutôt a marka ba vie na bango sans que moko yeba. Prenons par exemple dans Jean chapitre 9 si ma mémoire est bonne. Aveugle oyo yeso afongola kamisu. Bakonza synagoga bayoki témoignage na ye. Po na sima na bango ko en vouloir na ba parents na ye. Ba parents balobi oh moi na biso asi akoli bino bokende rutu na ye moko milobela makambo etali. Siko bango baye bazoluka ko persuader moi na wana awanga na te que Yesu mutabikisi. Ya lobi na bango non ngala eloko na yebi eza que nazala ki aveugle ya bikisinga yango dezo concerné nga. Ba ebisi loba que mutu wana za na démon. Ya lobi atala démon etalinga te. Ngelo na yebi eza que abikisinga. Papa Alvin na mutu mabe azala pe na batu moko songolo po na bango azala ba mutu malamu. Ndenge moko ata mutu malamu azala pe na batu moko songolo po na bango ba mona kae mutu mabe. Na kati ya le fou du roi ezala na batu mosu bongo tellement qu'il y a lula yo a sepela na yo a se retrouvera kati na yo a ondimate n'importe qui a ko toucher yo. A ko sala pe o eza na mesure na ye. Ndeko Marcelo na tanga ki tweet na ya sala ki wazol senga ki na ba yi etonga na ye ba pardonner ba prier pour na ye ba pardonner ba prier pe pour na ye à quoi que ba benga ki monsieur Denis Lessi mais a senga ki ba pardonner. Il revient maintenant à bateau ba zui message wana ba yamba yango ndenga pesi yango tote Nzambe o aza mokeli na biso atinda biso tolinga na biso na biso. Donc mais ba récalcitrant bazala na bango kaka. Donc les fous du roi c'est pas Marcelo Tuna, c'est Marcelo Salimisa qui Denis. Le roi les ali
nalingi te to rattaché yango na Marcelo, na pasteur Marcelo, moto na nzambe opona nani naza na limemia mingi. Moi je respecte les collègues serviteurs de Dieu, na même ya bango makasi. Na ko coller moninge étiquette mon côté on dans la preuve te. Et puis pataso dans la preuve, nga appelle nange zali ya soutenir ba balembi ba telema. Ezalaka te a confoncer bango davantage. D'appel on a pas dans Zambé, telle ma mission. Ndeko Denile, c'est qui n'a problème dans Ndeko Marcelo. Mais tout le monde n'est pas qui n'a problème dans Ndeko Baraka. Wane Yebani. Il y a le bida Baraka. Toyebi pas qui n'a problème, je crois, dans Céléo. Moi, ma problème est qui moi mingi. Oui, c'est le coup de benga qui est dans ma cambo ou tikoleka pour compatir. Ndenge bisonio soto sala ki yango. Moi, j'ai fait des émissions même pas na yo ba comme ko silikelanga na sima. Ba bi ko zo côté la Denile. Or dans zaki nanga ka objectif pour na ko senga na deux frères ba se réconcilier. Message na biso yo kana ki na bokonzi ya mboka ba bengi bango ba réconcilier bango et là c'est Jésus-Christ qui gagne. Le reste là est comme makambo bisonde to banza. Bas service à renseignement ezali. On a porté plainte contre l'inconnu. Les jours à venir ekoye bisabiso banani bazalaki na simali kambowana. Nyonso tokolo bato ko sala comme commentaire lelo oyo. Eza nango ka ba spéculation. Toi na vraie formation te toti kambola matari nanzela ba service naye a mené ba enquête. Notre prière est que et aboutir. Au lieu que ça l'enquête que sous Kananzela, mais et aboutir pour tuer Babé Batumabe Ango Babanani. Et par rapport à ma propos, il y a Denis Lesmengo l'année papa. Et là parce que Aligna Luka Ngunda kuna na poto tant motali vidéo na. Eza lokutanda zolo bana kombo ya Marcelo Tunas na kombo ya la police au Kebayaki kolukaye. Comment vous allez juger ces propos? Tango na koyanola bande ko balandi baolo bana côté la Denis Lessi. Soko pesa nganzela na zalaka objectif na tika la côté na likamo te maintenant za boye. Connaissant de ko Denis Lessi na limite ka abwa kangunda. Nde na ebeli na limite ko abwa kangunda. Lo baba tindika na batu ke asala yango. Denis Lessi c'est un guerrier à affronter batu. Toyebi na kati ya mboka ona bokonzi uti koleka tomona ke kozwa ba image ya ba village oyo bakonzi belé à l'époque ake na village natal a moto a filmer ndako na bango a filmer morgue na bango mais abazaki ba ministre ba gouverneur ba konzi abanga bango te affronta bango boye en face abanga ne makambo te moto tanga ba komba batu ndenga lega na ba mission no tanga komba moto. Un juriste a dit que Kotanga Komba Mutunde wane kota na cadre de diffamation. Même ceux qui ont information vraie, d'après la loi, au Kotanga Komba Mutunde wanate. En tout cas, on a conditionnel. Au Kotanga Kombo ya Mutunde wanate, ba conditionnel wana to sale lango mingi ya mo batu ba sale lango mingi pono ki ma ba problème. Mais genre il y a Denis Lessi, nature il y a l'évêque, les révérends Denis Lessi, les prophètes des nations, et ça lango ya obangati. Aozonga, yema lobi aozonga, affrontama ba problème ebele. Toze la totale elaye. Nini aokelula na poto, États-Unis na kenda mopemba na mbalade. Europe na kenda momba na mbala, sala pe ba nekuna. Ana église na ye awa. Azana ba chaîne na ya télévision awa. Azana makambu na ya osala awa ebele. Yemo kwa zolo ba fingi mukonza mboka te, afingi ba konza mboka te, akoti pe makamba politique te. Na landi ya bakisi ki abima na frontière na biso na njili. Ba service à déjà mezawana sans un problème contre mboko nyobi mabao tiao maboko ka esika wana mabima ki na kimia alaki que azonga na kimia toze la totale ilaye aboka ngunda na via okangama ya okangama na kati ya ndaku leta côté na foyer baluka mukanda ezala moi passer c'est quelqu'un qui aime la liberté akoka vi wana te. Merci beaucoup papa, ouais. Je crois bien que le message est de qui Madame Mika Robin a les pasteurs Marcelo parce que tu travailles en AEP sur l'album Naye Abimisa, manager Naye, la comédie Papa na Bengue na juillet à répondre à pété. Voilà l'homme de Dieu, tu continues la deuxième émission. On nous a accusé indirectement.
peut-être message collègue aibi que Alvin to ba oya mimi na Ndeko Alvin topesa révérend Marcelo message de ka rappeler nenga topesa étant ya opema azana na kati ya choc to tolérer moi makamusu de sa part. On a besoin de repos, bisika zoami nzamba lola le prince de la paix azalana et to bimisa un peu l'école na katia makamususu ou ko troubler quiétude naie et ça a bien été. Merci beaucoup papa. Je vous en prie. OK. Et mon côté de Niles et mon côté de Marcelo position nangeza na katikati bolingo za na katikati musala bolingo za obenda ngambo ebendi ngambo etongi. Réaction par rapport à les bishops Baraka Mugisha. Nalandi Pendeko Baraka na mission na yo, je crois. Je m'étais aussi adressé à Ndeko Baraka Mugisha qui est un frère pour moi parce que serviteur de Dieu et puis chrétien au Yezo Koufela en dépit à ma faiblesse humaine au koki ko caractériser ma kamne mususu. Na senga kayepe na lobin de kotia na se. J'ai aimé Aleki Atien Nassé, à Fukami même à Sengi pardon, na mission na yo na lobaki Kendeko Congo et Ambayo. Tika ko comparer Congo na Uganda, tika ko tuka et ça kito côté. Alors bien ça les kamna bisote à Sengi pardon. Sur quoi Sengi pardon ta yo molo ni to ça les catholiques bisaye. Papa Baraka pona komi kitisana yo nzamba lola tombola yo. Ba mi kitisaka nzamba matsaka bango. Et là, on senga kaisa ke kola tia pembeni na yo bato na boania o bakoki kopesa yo pe moi toli na makamo susu. Le mal avec nous Congolais ezala que tangu nzamba zo tombola yo, il nous est difficile ya ko se faire entourer na bato ya malonga. Na kati ya bato ya malonga na zolo ba conseiller. Tokozwa ba conseiller en tout, mais tobosa na moins mingi ba conseiller en communication. Communiquer, c'est tout un art. On dit dans la communication, tout est communication. Papa, notre façon de gesticuler quand nous parlons est l'obaka. Natanga Ndekomoko Lobi, nous communiquons à 80% na ba geste et à 20% na maloba. Pour ce faire, réseau senga que tozala na bato penena biso, de gens qui s'y connaissent, au bako laksa biso qui a balobara boyete. Au cause à la paix aux autres balikambo Alvin, mais tu te camoufles pour Alvin soit que funda yo, azana ba preuve te ya ko brandir kuna. Nana kola qui sont bon conseiller en matière de communication. Ndenge mope tozana ba conseiller en matière de olata. O balaksara que mokonzi akola ta tenue boyete na cérémonie boye. Na cérémonie boye bavanda boyete okotia lokolo boyete okotia misapi na monokote okolia kamanzaka te nyoso wana baprenaka yango na cérémonie officielle okola tate loko ezobeta makasi na langi na yango balataka tenue mo ezokende un peu sombre. Tout ça baprenaka yango. Donc on doit se faire accompagner na ba pareil communicateur pour éviter na biso moi ba dégâts ebélé hein. Wana toli na ndeko nanga que j'aime beaucoup Ndeko Baraka comme j'aime tous les autres serviteurs de Dieu. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Si je n'ai tout le bilan ciment parce que ba émission moïsa to salinaye tin de l'oba extrait ya ba émission mais un peu rotala OK to solo la kana ciment to côté ce qu'on a dans les vifs il y a émission na biso concernant disparition. Il y a Serre Fallon, une femme mariée, qui est dans l'hôtel à Kofi na Bandal. Salut Sangana la précision, moko pardon, na kotuna motuna de, yé ban couple on ande o ba image bima qui avant que ba moi c'est mobile ba kangami na hôtel. Et ça ba couple différent parce que la monnaie ba image à couple mo pe ba lobi que ba kangami na hôtel. Wana ba mususu. Wana ba mususu. Oh wana ni ba Kofi moi sina di kangona ba Kofi na hôtel. OK. Mais ba marié. Nazo kande bato beta sete bazolo ba marié ba kufi na hôtel. Moi si copain naie toli kweshi naie aza puis petit à confiance il y a mobali ya madame wana o ya tiki biso il paraît que ça ki bongo. OK. Question na yo suko tuni ezanini. Pourquoi femme mariée na homme marié ba ki kuta bango na 4 hôtel? Nous sommes à la base, nous sommes femmes mariées et nous sommes poussés dans l'infidélité. Ok, avant nous sommes poussés dans l'infidélité, nous sommes même bango na liwa.
liwa pareil ekoki kozala soit moko succomber avant moko succomber avant à cause de la crise en plein coït à sali crise akei moko suko oya tikala kiwana kotala moninga oya kufi yepe na koganga to kobanga emporté à sali pe crise akei ekokoma tout comme pe koki kozala moko tango akufi moninga mosusu atali na obima awa ndenge nini po na hotel tokota ki biso mbale comment je vais rester ici baluka bakanganga et zala soni ponanga la personne se suicide ami bomi pour étouffer l'information mais aussi pour à échapper na humiliation o ekoya na sima eza makambo koki kosalama. Troisième cause ya liwa ekoki kozala pe ba pratique occulte oyo l'un de partenaires ya ba conjoint décédé à salaka suite ya jalousie peut-être abandon ka ba soupçon moko boya tout na ka partenaire na ya wanganaka et bongo atindeli bango mauvais sort eke kokanga bango na kati ya situation wana donc ba cause ya mort na bango ekoki kozala multiple mais baye baza bien placé, mieux placé, et ça ba médecin légiste nanzela ya autopsie, nde bakoki koyebisa biso ba kufeli na nini. Mais la police peut baser sa enquête. Oui, la police scientifique a ça la enquête naie. A ça la enquête naie, mais ils se font toujours accompagner na ba médecin légiste bazalaka. Obisoko kufi atana liwa Masasi et mona inango ko kufi na Masasi. Mais babenga toujours ba médecin légiste baya kolandela parce que ba enquête eza mingi. Il faut ba doui o etobolio e biminga momususu ezalaki à combien de centimètres et outil numéro ya balwana na doui eza numéro nini. Ba luka pe ba découvrir dans zela enquête wana arme oyo e betaki Masasi. Ezalaki AK, ezalaki pistolet, ezalaki uzito nini. À partir il y a numéro bakoki ko déceler l'arme du crime. À partir à l'arme du il y a arme et à crime bakoye bako prélever ba empreinte digitale il y a moto oyo a utiliser ki yango. Omoni ataliwa mbeli tout le monde a ba mission enquête impossible comment babiloko wana esalamaka. Banquête wana ezali po ba ramener bango na source bakoka ko découvrir les meurtriers ceux qui ezanani. Ok, papa, au lobby, 3 causes, non? Bon, tu vas ou pas, Nabiso Balouba, bon, on maîtrise bien. Moi, je pense à ça, parce que pas Nabiso Balouba, que tu vas. Est-ce que tu vas peut cause à ti et pas chrétien? Ouais. Parce que la fille est chrétienne. Na lobby, tant na lobby, cause, il y a mauvais sort. Le mauvais sort au côté déjà dans le cadre de ce qui est spirituel. Ok. Entre autres, le Chibao. Je suis du Kasaï, mais là, il y a que ma tribu sur la Kasaï tende et ça on a pratique on a Chibao. Ah bon? Et ça ma tribu n'y sauté. Tant bazolo ba muluba, tout Kasaï ba benga ke muluba. Est-ce que réellement tout Kasaï muluba, toza na baluba, toza na ba songe, toza na ba kanyoka, toza na kena ba benga baluba, toza na ba kanyoka, toza na badinchi, bango pe ba benga bango baluba. Donc non loba être luba ou le luba, le terme luba c'est un tout. Et zo 500 mois ba tribu et belé. Alors na ba tribu wana bango nyo sauté comme je le disais tantôt nde basalelaka Chibao. Quelque part, Chibao est appelé lié à la croyance Yamutu. J'étais dans Mwenedi tout en 2001, nakuta makndele place na keye bela makambo Chibao. Nakuta yango kuna makasi. Au fait, Chibao est zanine. On dit qu'il y avait une dame, une jeune dame mariée, à l'époque à Kometaka adultère. Alors, koko na biso ba monaka témoin na moi suane bongi ba pesa ye tumbu ya makasi ba bomaye po na loko oyo asalaki et bongo ba enteraki ye na bomoi azo pe maboy ba kundi ye moyebi que avant ba boma moto même na l'état batikela ke quand même alo balilo basuka tout à fait oyo koza la soit tubela to pe loko songolo naboye mwana mwasi wana avant bakunda ye asalaki ba imprécation ndenge nga nazokende ko waboye
na tina na likambo ekomeli ngai nazo subir mobeko to méchanceté ya bato pona asalaki yango na mwasi te asalaki yango pe ye moko te asalaki yango na mobali songolo mais batika mobali wana. Alors elle a fait des imprécations selon lesquelles moto nyonso ako se comporter comme ye akolanda ye na sima bongo bakulutu balobi na biso ete bakufa mingi na Chibau bayaka kobeta bango nzete na bakishi bakishi bayaka pona kobeta bango bakisho bakufa na Chibau bakoya kobeta moto asali ba pratique wana lokola bango po ba imprécation et salama mokomo na pe pa baluba wana chez les Kassaïens kaka ndenge to lobela na pona entendement batu nyonso ezona ba tribu mosusu o ebongisaka o bakoki ko arranger ba réparer faute. Mais na ba tribu wana suko tant ba réparaka amando mwasi oya kopesa opesa ntaba ta musupe na biloko mususu mobali ne azana droit ya olia ntaba wana te bande kwa mobali ne ba olia yango. Tandis que na ba tribu mususu pour réparer eloko ni basalaka ba kamata mwasi asali Chibau bako déshabiller balatisi biloko salite na nzoto entre autres bamanzanza nzela mobimba ndenga zotambola ezotia makelele bakomema eti na masango anjila na croisée de chemin oui baomema ye sika wana na bifurcation moko songolo esika na bazowolola ye bazobamba ye bamakasa na nzoto soni ya ndenge wana. Quelque part c'est une punition. Mais c'est aussi une méthode dissuasive au bas utiliser pour que si vous faites pareil, vous subirez le même sort que yé. Tandis que dans la tribu, mususu pe lokoni ba okamba osala, bako kamata mwasi ona bapakoli miel, mafuta nzoi. Bavandisi na jilongo ja malube, oto batobe ngale ba mafami basani ya munene. Bavandisi na kati, batie ba fourmi na kati wana. Bafumi suko bazo soye nzoto mobimba. Ce sont des pratiques méchantes. Méchantes vraiment. Oye sengeli ko abolir. Oye sengeli ko telemela. Parce que elle a kisaka l'égoïsme de l'homme. Moi, je suis à commettre adultère na mobali, mais on est puni que la femme de l'on a la déplorera. Pourquoi? Parce que la Bible, c'est comme si que la Bible paix, Jésus va m'aimer la femme adultère. Moi, je suis en abîmé dans mobile. C'est justement parce que Jésus-Christ a déploré que Jésus a pardonné à cette femme. Ouais, il a déploré, il a pardonné à moi si on a. Sinon, il allait dire, allez me chercher l'homme qui a fait ces bêtises-là, qui a fait ma kamba, il a salité na moi sur boya na bango, comme ça vous les lapidez ensemble. C'est parce que Jésus-Christ n'a pas aimé. Ndaibisi moi ça lobi bon. Nalimbisio mekende ko sala lusute. Comme tu dirais, pardon, comme tu dirais, so sali jumusu peut-être ngano zate pour te défendre. OK. Mais pourquoi il y a sur limbisie mais Bible zo pesa na mobile autorisation que ceux qui moi sinon a sali lisum. OK, yo zo telemela. C'est une punition injuste. Oui, bon, c'est normal et pas non. Non, ce n'est pas normal, ce n'est pas normal. Et ça nous a sacré. Ça nous a sacré. Au peu ça nous aller à l'embolina soupe qui côté. Ça nous a sacré. Mon problème à moi Ezali. Moi, si wana a sali yango yemo. Mais azo mérité punition. Papa, si et sa bango mi balé et tumbu. Au moins le temps tokoya nasima. Tant tokoko makolobela bakos na niveau nini. Moi si baye badi. Moi si nyons tout badingara ega. Mais yondo boya parce que yebi kozo occupé. Mais mon ceux ami, qui ont accepté, mais ne m'a pas punition ça. Mon ami, c'est vrai. Moto, ceux qui a sali mabe, azako mérité et tumbo. Nazako encouragé basiba tambola mabete, mais nazako fustigé plutôt les comportements égoïstes yamibali. Tozan a bas sentiment ndenge moko. En matière de sexualité, nous agissons et réagissons tous de la même manière. Zambati ba sentiment na biso eza idem et kokani. Il est vrai que
moi si babateli moi mingi parce que ceux qui te koti na makambo etali ba énergie au moins ça zo dégager dans nzoto na ye mokolo linga to lobela ba énergie au moins ça dégage à partir à sexe na ye wala nde to ko lobela moi makambo mususu pe na bozindo po le sexe de la femme est une mine ya bonheur tout comme pe koki kozala mine ya malheur moko boye tala mobali soka bimina mwasi to abimaka na mwasi moko aza na bolamu na étoile eza na kati na ye na énergie positive o aza ko dégager au moment que vie ya mobali wana ezofongwama yango Bible zoloba celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Or pour trouver il faut chercher. On cherche pourquoi? Deux raisons. Parce que biloko eloko naza nango posa eza caché. Soit eloko naza nango posa c'est difficile à trouver pour eza dissimuler na kati ya biloko ebele, batami na kati ya biloko ebele. Alors la femme bonheur baluka kaye pour abatama na kati ya basio bazar na énergie négative ebele. Au moment na cadre wana on protège la femme. Au cas moi je te lobela sujet wana on dit maté ngande na condamner moi si na niveau wana. Mais par rapport à contexte tozo lobela lelo mon ami to bimanakati ya injustice. Je parlais de mon édito parce que les femmes sont égoïstes et fongoli suko une brèche spirituelle. Les hommes plutôt na ke kokuta oza du Kasai oyebeloko babenga chizaka bwanga. Pourquoi basi ebele bake kosalisa chizaka bwanga? Deux causes. Il y a liposo po amisalela anti chibao. Po mobala zo tricher lobi bonga pe no tricher ye banate. Il y a mibale po a dominer mobali na ye. Se disant si jamais baye ko kangangai bato bakoki koloba mais na neutraliser na na contrôle ya mobali nanga po a répudier ngate. Or là aussi la femme court multiples dangers pour tango ke ko salisa chizaka bwanga ce qui est loupé na ba condition ba pesaka bakome mona zamba bakome maone balé nganga o asali biloko wana episuyo yamba eloko nyoso ebimela yo okomona une bête féroce okomona un dragon okokipe komona train zoyela yo locomotive yoko banga te yamba yango soko yambi yango excusez dorénavant tu as le contrôle où tu vas commencer à dominer sur ton mari oko supplanter mais soko bangi o loupé yango l'équipe place ezokende mobile no kufa une mort subite. Ce qui azama kila makasi banande mutuba okende. OK? Awa pe sikoyo. Na boyi na pesa batu ba stratégie mususu o ekotinda bango ba kuya na mabe. Oyebi ke basi ebele na Kishasa pe ba komozo ba kisi pour que nous simba koko se protéger contre Chibao. Ndenge mo pe ba utiliser ba bonbon ka ndenge ba kimaka qui se biloko ebuka mwana makolo so moi c'est atamboli to mobile atamboli ma on appelle ça comment ta kombo so mobile atamboli mabe aya simbi mwana ezaka na sanga. OK nde baki masanga batu bazola ngo ba mama yele belé à moi ko pesa nzela na loba mais malheureusement ko profiter na basse belo balingi bondumba et profiter na basse belé balingi bondumba donc ezala ba pratique so moi c'est asali elongoli nango mabe wana elongoli na miso bato elongoli vis-à-vis mobile mais elongola te liposo nzambe parce que le péché tikala le péché n'a pas conséquence na yango tu vois un peu parce que papa question nanga ezaboy papa nanga muko ya kapana que son âme repose en paix abana toujours koyebisa biso boye mobile okosala gaffe obimi na mwasi musu libanda et comme mélo malédiction te na kachanda mais moi so yo bali ce qui a commis au tricher libanda koli misaete azana prendre ya pardon te parce que ko mi maliwa bana bako kufa mobali misala na ekobeba okope okufa donc azo mérité pardon te moi c'est biblique. Bible peut sinzela ya boya moi si pour cause d'adultère. Bible peut sinzela. Moi so yozo défendre na minute yo. Moi cité naza ko équilibré pe ko fustiger on a bengi comportement égoïste.
mais yango ngi kolobate que nazo justifier la femme adultère ni ko condamner to ko condamner mobali wa boy moi si na pour adultère. Papa na lobela yango mukie. Omoni baboti na biso na tango akala bazalaki soka zo kende moluba koboma mbisi to koboma nyama na bokila aosimba moi cité na nzoto. Toyebi pe ba joueur ceux qui to ba sportif ceux qui aza ko préparer compétition moko monene aosimba moi cité na nzoto. Réseau ezami balé. Azobanga soka kutani na mwasi et que moi soit nazo dégager en elle l'énergie négative et ko bendelaye malchance et ko bendelaye botutu ami bateli ami bombi. Même Bible Zolbanabiso, ceux qui courent dans les stades s'imposent un certain nombre d'abstinences. Entre autres, l'abstinence sexuelle. Papa, bosangi sinzoto et fungolaka ba porte na mabe et belé. Parce que tu parles de nos parents. Nazo se rappeler que en son temps, papa nanga yazalaki sokazo bimana tango akutani na nzela ne mutali poso eza mwasi journée na baby en vivre botutu. Et là komoko e simbate. Alors qu'est-ce que papa faisait? Aoyebisanga yo bimana balabala banda koya en sortant na kutana na yo lokwa mobali mutali poso ponzela na ngai epambwama. Menga suko no tuna boy. Moi so apesi botutu na journée pour kutani na ye. N'est-ce pas que lali na embetu moko butu mobimba ata bosali lote siko botutu ya moi si wana ezowutela wapi. Il existe des démons qui profitent de la croyance na biso parce que après chaque croyance il y a un esprit. Pourquoi et pas bangala chibaou ezalakate? C'est parce que na croyance ya bangala balongo la chibaou moyen pe ba esprit bazuanzela kokotela ezate. Chez les Kassaye, papa, ata soko manqué respect pas mobo tunayo, soka ngi kolakelo bano ba kishi bakutapa. N'est-ce pas qu'il communie avec les esprits des morts? Oh, la Bible zoboya. Ba solana ba wey, ba solana ba koufi. Papa, chez les Kassaye, osa d'accord nanga que soko surprendre ba parents na yo en flagrant délit. Do oye kokuta parents na yo par mégarde fungo lui porte à toilette à chambre, au coutier nu en tenue d'Adam. On a le droit de crier. On a le droit de crier. On a le droit de taper les solo wanate. Soko beti les solo wana chichotezo lando na sima. Trop d'interdits, trop de tabous. Bon, j'ai compris par la suite. Noé, non? Comment? Mais mon nom Noé. Au mot de Sika Oyo, Balobaka, Balouba, Banbenga, Bajuif, tout ça la cassate mission moto le belation baluba batu bandeko balandi bazo na ndenga mabete to le belata baluba total ba interdit muswa ba kasayen total la bible et to yé actualité na les croyez makam nezo bisabiso. Ce que moi j'ai compris na suite il y a temps ezakaka banga balaksabiso na bana que la nudité de parents est sacrée. Kobeta li solo nango ezako sambwisa yango malédiction. Oui, attends, la Bible parle de la malédiction tant que moni nudité à ba parents naé na condition il y a rapport sexuel. Mais oh, na condition il y a coucher. Quand il était ivre bayena et lamba bazipike musu c'est basala ki bongo te oyebi li solo entre. Na oui, na yebi li solo c'est dans le livre de Genèse déjà, donc chapitre 7, chapitre 8 et puis na kobima na bango na katia arche. Mon ami, venons-en dans Bondimi Asika, dans la Nouvelle Alliance. Ton a la réalité à Mokili Nabiso. Ozan Mboka Bapaya. Ton a Katia Mboka Oyo Tikalika Kayona, parents na yo bato osali so bazate. Ozan Mbongote ya koloué bato bakoki koya ko sokolela yo ton parent malade. Oyazo sala nioso na bilamba. Dis-moi na kaona ça va se passer comment? Moi, Nangaï à Liposo, à Outaki Kosa, l'accident, Dieu merci. C'était avant-hier, Dieu merci, parce que le pire ne lui est pas arrivé. Mais tant que tu es un hôpital Nabutuana, Namoni colonel Moko, que je connais aussi,
aye na mwasi na ye na bana na ye. Mwasi wana azo trembloter, ya makasi azo trembloter, bana basimbi ye azo pema na papa na bango azo landa na sima kanda ya makasi. À un moment donné, le colonel est sorti, a menacé Bana Paul, il n'était pas d'accord dans des mamans qui maman la bango dans l'hôpital. Comme c'est une famille au Baye Binga, to bandio solo la na bana. Bana ba singa bolobi pasteur. Papa na maman balala ki na kati ya chambre. Landanga li solo bien. Biso bana toyoki mbeto ezo bouger makasi. Mbeto ezo ningana, tant mbeto ezo ningana entre nous. Bana nyonso bakoli réflexe ya liposo ezala que ba parents ba ça l'amour omoni réflexe ami balioza se retirer pour yo kate makambo zole entre parents mais moi na moko azui quand même courage à côté na kati ya chambre à côté papa lali profondément maman ndenga zo ningana wana mbeto ezo bouger maman kokaki kokende nde balamusi papa. Mais yoza olala omoni maman na condition bo ndenge nini telemato kende hôpital ba telemi ba yenoki na hôpital et la vie de la maman était sauvée. To kende na logique est-ce que bano bakoki kokota na chambre ba parents ba vérifier pourquoi mbeto zo ninga et koki ko sala maté ba ozobo tutu ozolanda mon frère mais baloba nini kobuka mobeko mo ekiminga mwa mukie kobuka mobeko wana eza quand même salutaire pour na maman na bango et puis ici maman na bango le reste bolandelango sima ozomona le reste ngo peut dépendre suko baba ta coutume to tribu nini ba coutume ekangi biso na mwa makambo ebele. Je parlais du corps de la femme où eza sacré mobala kamati mbongo apeseliye abaliye. Moi, je suis dans droit de bimana, mobali mususu te. Question nangai. Na tout nyote pose un journaliste, moi na tout nayote. Mais je réfléchis quand même à haute voix. Est-ce que mobali nde aza na droit de bimana basi mususu? Les créateurs tango akeli mokili na ya keli mobali moko akeli mwasi moko. Asangisi bango na lion sacré ya libala. Okoye bisango lobi polygamie et yaki ko intervenir la plupart des patriarches bazala qui ba polygame. Je dirais vrai. Oui, c'est vrai. Mais rentrons maintenant dans l'histoire ya polygamie et bandeli wapi. L'histoire ya polygamie et outi na muchopo ya Caïn. Caïn chassé dans jardin dans la Genèse chapitre 4. Et si kaki ya zui mwasi na ye baboti na ye na kati ya progéniture wana baboti le mec. Le mec c'est lui le premier polygame ya mokili. Le mec aboti bana 4. Ana Ada, ana Tila, ana Tubal Caïn. Bana 4. Au comment que progéniture ya le mec o yazala ki polygame yangonde sal ebimisi bato ya liposo o babandi kobeta bibende ya minduki na se na moi. Mwana la bango ya mwasi Tila lingi koloba la beauté. Yende moto ya liposo o ya bandi makambo moni ya babonzenga ya basi me ya obakisa. E bandeli wana ebimi na mochopo wana ya Caïn oyo autaki kolakela mamabe pa na Nzambe. Dieu a admis, Nzamba tikaki, il a laissé faire et évoluer ndenge wana. Ti ndenge lelo oyo toye na makambo ya bonzambe. Siko Bible zolo baboy. Nabi ke question landane ezala mobali osiko aye pa Nzambe na basi mibale. Na bondimi ya sika problème wana se posa ki yoka réponse à Moïse et pas à peuple. Mobali o aza na basi mibale. Balobi te mobali alingi kozwa mwasi ya mibale. Mais oyo aza déjà na basi mibale apesa bango par équitable. Asa la injustice te na lolenge na ya ko gérer basi wana. Ndeko alvi n'habite soza parents parents nioso au vrai sens ya mot. À part oyo aboko loba vérité pour ne pas blesser la sensibilité à bana mususu. Moi bi ke bana nioso tolinga bango ndenge monte.
ata nalingi bana nyonso makasi me kozalaka na mwana moko bolingo eleka mwa moke meme Yesu na kati ya bolingo na ye alingaki Jean mingi koleka. C'est naturel. C'est naturel. Bible lobi alinga bango ndenge moko bango no sombale mais en pratique alinga ka moko koleka pe rivalité ekota omoni rivalité on est cause cause ya pesa non péché te papa soki bakuti mobali na basimi bale balobi aboya moko te apesa na bango par équitable mais bazotinda te ke mobali ke bala basimi bale. Bible zo beta du solo ya évêque. Un évêque doit se marier. Pour bâtir moto évêque, on s'adresse à la membre église. Pour bâtir la moto évêque, et bon à la mari d'une seule femme. Un évêque, c'est un ancien. Évêque aza motambolisi. Pour balobali kambo ya bongo, c'est qu'on a trouvé dans l'église. Ba papa mosusu o bayaki kosambela me bazaka na basimi bale. Nazana 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, je crois, chapitre 5, et pas y apôtre Paul. Si je côté, ma question est BP, ma verset zani. Ok, Nzambe est beaucoup d'avoir appuyé polygamie. Prophète Nathan Nzambe a tindi à que on coûte à David. Il y aura Nathan, prophète Nathan Makamalou à David. À lui, pourquoi bimna moi ça soldat na yo. Nzambe a péché union surtout. Ce qui est n'a pas qui c'est là yo. Nzambe n'a pas qui c'est là moi si mususu. Oui, naboite, nazoboyate, yango kutu bandako luka verset polygamie. Nazaki luka verset biblique moko pour appuyer loko zolo ba pe onga na otu koloba. Soki mobali akutami na liloba na Nzambe na basimi bale. Balobi na biso ke mobali na basimi bale akabolela bango par na bango équitablement asa la injustice te. Ceux qui parlent dans la différent. Wanande balobi te. Papa, vous êtes versé dans les Écritures. Yon no tali sa pasteur. Mais tout non conseil. Bible c'était récit kawana no de conseiller moto wana ke basa moi si ami balé. Bon, tant Bible c'était nga no lingana encourager ndenge ni na lobaka o Bible zoloba. Nazaki koloba na mokanda ba Korinto to Corinthiens et si qu'apôtre Paul azoka bande komona maboko ya Satana. Alobi ndeko wana bimina moko na basi ya tata na ye. Donc tata wana zalaki na kati église, mazana basi na ye ebele. Siko ki basi ebele, nde ye kosala même que mwana na ye moko akoma kobima na likangu ya tata na ye. C'est 1 Corinthiens chapitre 5. 5, ok. Oui. 1 Corinthiens 5. 5, c'est là Nathan. Oh là là, on a parti à verset 1. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité, et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez le païen. Ce point que l'un de vous a la femme de son père. La femme de son père, c'est que ce n'est pas sa mère. 1 Corinthiens 5 combien? Chapitre 5, natangi verset 1. Bakuti na kati na bino bondumba ekuta mite pa ya bapagano o esali kutu ete moko na bino azobima na mwasi ya tata na ye. Donc aza mama na ye te. Omoni azobima na mwasi ya tata na ye. Na ba version musu bazoloba na moko ya basi ya tata na ye. Donc papa azalaki polygame. Nani ayebite, nani ayebi soki tata wana aye na polygamie na ye na nzela na Yesu. Siko moto azaki mopagano aza polygame, aza pe na bana na ye ase abota. Ayambi Yesu, dites-moi un peu. Toloba na ye nini, tika mwasi ya mibale, bana wana buaka bango, na yebite se tosala ndenge wana. Si les non-croyants se séparent, 1 Corinthiens chapitre 7, bazo pe sanzela na bakao non-croyants, amon ke nangina se séparer na mobali oyo, to na mwasi oyo, aza libre ya boya na ye. Mais pour nous, pagan na momo Christo, Bible se terre et lobby et l'autre côté, pesi position na yangote. Au tout nous avons insisté likambo ya suko pour na mobali ou aliki ko bakisa moi si ami balé. Papa Bible et lobby yangote. On n'est pas na biso balou papa c'est biso togoma ba Yesu. Mais on n'est pas na biso balou ban. Papa na ngaza na bas combien il a dit? 5.
Non 5 te moke ya za koko ya papa azana basoki 8 à 9. Biso siko ba boti biso papa ko fatigué biso 38 enfants. OK. Biso to yebité. Siko tuna ni papa. Oui papa. Net ko ba di moi bu tene 5 ans 8 ans. Obo no ko ken rosa e kobo libanda. Ouais. Que recomo autre libanda wana ko e komi péché. Na vu moi simoko na bakisi na ndako. Ndenge Sarah a pesaki Abraham père ya fana biso. Moi si mususu mona musala na ye. Ma beza. OK. Ko bani no légalement. Tozo lobela sur ezaleli ya baluba sur l'infidélité ou bien sur la polygamie. Non, on a pris un exemple ya bino baluba. Biso baluba. OK. Ndenge eza baba. Nakei na baluba. Awume na mwasi moko trop. Parce que limite que ake on sa de kobo libanda aza chrétien. Nakei na baluba. Nakei na baluba. Yo ko encourager ngana sa e kobo libanda to na bala mwasi moko. Nakei na baluba. Nangina sa de sesika wana même ba célibataire ou ba kanisa ke to bala po no ki me kobo. Non. Ekobo so eza ezaleli na kati ya mutu to molimo na kati ya mutu ata bopesi ye basi 500. Aluka comme en a 1000 neti Salomon. Okay. Donc, Ekobo, ça n'a rien à voir avec le nombre de Bassi. D'ailleurs, le nombre de Bassi, des autres, ça que moto yo alinga sexe makasi, kobaksa Bassi. Alinga sexe makasi. Bon, alingi kolinga sexe makasi, peut-être eza niveau ya libido na ye, eza plus par rapport ya baninga mususu. Sauf que ayebi ko contrôler niveau ya libido na ye ti. Oui. Donc contrôler niveau ya libido na biso. Abunga kinzela David. Yondo baksen ngali kamba bunga nzela nga jusque là nazo la sa comportement na cause nango za nini et puis ba conséquence nango cause la nini. Na lobela teli kamba bunga nzela ou pas parce que wana komi peli kamsusu. Papa, moto Monique poa ki mekobo abali moi simoko. To ke na logique na auto comprendre abali moi simoko pour asa le koboté. Nini ko makasika sala abaksami sato. Nini sa ke abaksami ne. Papa, sotan na kati ya Bible, papa, Gédéon bana na yo aboti, Gédéon aboti bana 72. So mémoire d'angeza malam, 72. So mémoire d'angeza bien. Après la mort, il y a Gédéon. Bible zo laksangai que moi na ye moko kende ko sangana. Wana ba cause, ba conséquence, il y a ba acte tongi to encourager awa. Ba nana bake ko sangana à cause ya héritage. Moi nana ke sangana na ba membre de famille na ye et siko pour la deuxième fois na Bible bazo benga moto miku na biso. Ezala ki li sanga ya famille. Balobi yo za mwana na biso normalement c'est toi qui dois hériter. C'est toi qui dois hériter. Moi na wana ke iko boma bande konaye 70 po ye moko tikala na héritage. Tala lisusu likambo polygamie. Papa nanga zaki polygame. Ndeko Alvin, papa avant kata mutema vandisa kinga. Lokola yaya mukolo ayebisinga lobi boyi. Naboti bana mingi, mais zana lakso mwana moko, akela ksanga mwana moko, mwana ngwaza akina no mwana mukie makasi. Mais papa lobi, jour oyoka mwana moko ayeko se présenter na kombo nanga. Là je parle en tant que kasaye, hein. Mwana wana bondi maye azan de konabino. Yora testament papa. Ceux qui moi na moko ayeko se présenter en mon nom. Boyambaye azan de konabino. Oeben yo laksani que aboti bana musuye mo wazoye bate. Aboti bana sans nombre mais le royer bieza comme tout kasaye qui se respecte bana baba porteur ya non nae. Sikoyo ye wa sala ki makambo na kufi akei conséquence bisonde to subir yango. Engyo lo bana ko subir na ndenge nini. Nanzela nanga so naza marié hein nakutani na mwana mwasi motema nange lulie na sepeli na ye soki kana tuni ye kombo et que apesi kombo ya famille moyena balana na ye ezate pour j'aurais du mal ya oluka koyeba si réellement za demi-sœur nangai ou pas naleki wana navandisa bana nanga na bana ya basi mibale nalobi na bana nanga boye nanzela na bino soki bo croiser na mwana moko ya mobali aza porteur ya non oyo bolingana na yete ata luli bino ndenge nini or toyebi net na baluba komba mutombo ezara pe pa bato ebele kalala eza bato ebele
Mais là, on est obligé, à moi, je donne un exemple, comme on a vu sur la famille, mais ceux qui moi, en famille, kalala. Akutani na mobali nyoso na kombo akala to ya mutombo azala ya bandundu azala ya kasa to ya katanga alingala na yete omonke toni okola bana na biso mais moto ayoki elengi wana ya obota bana ebele ase akufa kenda mon ami total aka côté plaisir otokotire te na kozwaka basi ebele to na commettre l'infidélité mais voyons aussi le côté négatif le côté conséquence de nos actes. Likolo vit na biso directement et likolo ya bana na bakoko na biso parce que ceux qui bake kolinga na un jour basangisi makila et ça la kito côté. Tu sais, dans ma famille j'ai une cousine Nzamba Pambolaye na otanga ekombote mais na mikila poto sika za Nzamba Pambole miba mobile na za en séjour na Kinshasa na Pamboli beau frère nanga wana ni le salami maman nanga Cadette na biso eko ebisa bi maman na zui mobali azo ya obima abala ngai. Landanga mobali azo ya bala ngai. Aya bala o oui azo ya bala ngai. Ça va? Mobali na ya bo solo la naye. Siko cousine na ngai mobali na ya solo naye. Officiellement alobi naye na ba la deuxième femme. Moi si apesi nzela parce que na mboka oyebi que ça normal. Mukolo siko ya obala leki nanga moi di mukulu il faut accompagner mobile donc maman kulu toi ko accompagner mobile famille on a babongami po baye pa ya moi so babala loko a deuxième femme obi na lupangu ba okota boya ba moi si yango mère na biso avandi wana moi si yango ba yo ko luka ko bala wana petite sœur nanga bon wana pe na fungoli mbangu parenthèse moko na kangi parents tokoli saraba na batala bande côté bayebani na bande côté bomi vande la kai pa na bino boko ke pa batuti ta ba conséquence musu yango wana au lieu siko babeta li solo ya makambo bayeli ya bali ba se présenter pour baba la deuxième femme et comme cure d'âme au parti na maman au parti na cousine nangai na famille nae. Comme ce que na seme qui na biso na petite sœur est-ce que bolie mungwate na balu boye biso batu na bolie mungwe laksini est-ce que bolie ki mungwate bango balobi te tolia ki mungwate maintenant na ondima il faut que na ba imprécation belé ce qui neti et salama ki ko bolie mungwa et comme makambo ko réparer bobongisa elongo libala basangisi makila ya na leki. Donc il faut que bongisa bango no kite bana na bango bando kufa to moko na bango okufa trop de tabou trop de bakishi chez nous na ebite pan bakoko linga nzambe depuis vidéo mokulu bazalaki pourquoi ils ont opté seulement pour les bakishi parce que pan nzambe to benga mito bongisa mon ami. Merci beaucoup papa toi qui na so ya émission na biso par rapport à ce qu'il y a infidélité maman a profité papa. Ce qui est par conséquence, écola na mobile, to écola na moisi. Pour te la conséquence, tu vas ni ne tinda bas si tu me parles d'adultère. Rapidement, ni ne tindi moisi wana abima. Toni ne tindi mobile abima. Tu m'as envoyé un élément, il y a révérend Roland Dallon, Nzamba Pambolaye. Moi, je suis à Zolo Bakebabé, tu as 6 mois, 8 mois na mobile naye, basali l'oroté. Ya. Makile zo sala. Nzamba pesi biso nzoto oyo ereagisaka eyoka aposa ya bosangani na nzoto na biso batu euti na niveau ya stimulus oyo eza na cet organe oyo eza na se ya cerveau na biso le stimuli oyo ezali à la base ya botindi courant oyo ekendaka kolengisa to koyandola nzoto po pesa yango posa osangana na mobali. D'abord c'est naturel nzambe mutasala yango bongo. Deuxièmement posa bosangisi nzoto ezouta na oto zotala na oto zoyoka epesaka bosenga wana. Troisièmement eza ba programme na biso totalaka na télé to mona nini na environnement na biso biloko ni to mona. Est-ce que yebi que tango vandi ozomona banyama ba osala rapport sexuel l'acte sexuel na misu na yo et ko kipe ko cité yo ndenge nzamba salela nzoto ya moto misu na biso et tomato na biso ça fait partie ya ba périphérique d'entrée na nzoto ya moto
nous autres, ils ont le ordinateur, ils ont la périphérique d'entrée, ils ont la périphérique de sortie. Si nous autres encaissé bongo, et yandouli, oyebi que nazaka marié non sepela na mozalani nanga. Et comme il faut sepela, il y a zo privé yo. Et là, comme il y a une autre alimentation, biloko toliaka papa, il y a neti banga ingayo ya rouge. Et zalami na kasa, ito bande kola biso abandundu. Ah oui, zalata. Et bunga, zwanga ingayo ya rouge, wana na mwa pilipili wana, ndunga du sanga benga so du sanga. Ndungu zitende. Oui, mototango liango e yandula anzoto. Zwa dongo. Et puis ça anzoto moi bamposa moko boye. Suko maman ayo ki posa to papa ayo ki posa apusani yo privé. Pendant autant de mois, soka na bobangi nzambe te a OCD. Non lo basoka na bobangi nzambe te a OCD. Na yesu ko na ngamba moto azo pimela moninga a pimele pona nini eloko ali poso mésentente bakoza la bazo yo kanate oya vandi na kwena yo avanda na kwena ye ba sale l'orgueil na bango moto senga moninga bolimbi sipo bazonga ensemble azate ezobota problème na yambaki ndeko mwasi moko abenginga lobi alandaki biso na émission ndeko na lobi babetaka 6 8 mwana mobali soka mekyo toucher mobali mobala ebisa lobi naza mabondeli na oluka nzambe mobala tika mbeto akita na se 1 Corinthiens 7 na Bible azolukela nzambe elobi bopimela na te même pour la raison de prière ceux qui ont pour la raison de prière ezala pour une courte durée no kite satana mekabino ngam na lobi te Bible 1 Corinthiens 7 bakotanga na ndako kotika na tamulai satana omeka bino oya lendite oyo nzamba sungite ako selimwa ako pengwa acede eloko misato koki kozala difficulté moko moni l'un des partenaires azo ressentir dans son corps mazo kokate ko admettre yango pas partenaire na ye oyebi mibali biso mibali to zalaka na eleko mosusu oyo pe nzoto mona peut-être suite ya ba surcharge ya motu nzoto été le matin pour ces oya tenga na zoye ba période moko ça fait ba 15 ans passés tozaka na ba misala moto bando sala to travailler tellement que na travail qui trop ba stress makambo belé na sala 4 mois penza boye ata baomatisa drapeau babeti national ndeni ni bakomona lokola moto autosate bakokanga yo nzoki eza posa na nga te me makambo nakutani na yango nde esali bongo alors na période ona sikoyo ezosenga partenaire na yo ayeba batacte nini akoki koutilize mpo ozongisa confiance epa na yo momo na bapartenaire mosusu abandi koenfonce davantage seko bimaki na mwasi ya bato balakeli yo seko salaki libanda yango okomi boye a frustré olusu makasi ya bongo eyaka qu'est-ce que beaucoup d'hommes font tant oiseau traverser période ya boye au lieu d'en parler avec sa femme yazo préféré akimaka alali agumbi makolo azwi maboko akotisi na kati boye neti moto alota ndoto baolanda ye soki ndenge wana te akiti na mbetu abimi na salon sous prétexte ya ba prière non ça se traite ezeleko ekomaka bosolola eleko mosusu mpe kozala epai ya mwasi ta mosusu mpe mobali wana ke na cadre mobali abimi libanda peut-être aussi mwasi na ye azosouffrir na problème ya bainfection sikoyo aza kosouffrir na bapénétration nyonso to na moment ya rapport sexuel akomi koboya kosede mpo soki alobi na mobali ke naza na bainfection mobali ofinga oza salite apréféré akimaka na ye or ata soki eza bainfection ça se soigne ça se traite sikoyo azopimela mobali sans cause etinda mobali mpe abima libanda nazokanisaka ya un bien-aimé oyo akometaki infidélité akomi kobima ti ya bandozo baprostitué basi ya ndumba c'était un serviteur de Dieu nini esalaki akoma kotambola boye akendaki kobala mwasi moko azalaki aspirante sikoyo mwasi oyo na mutuna ya tiaka deja ke nga na obala te na osalela nzambe eloko wana ekota na cerveau na ye engwanzami me famille evandisi mwasi eyebisi ye babota biso mingi te toza mokie
il faut botter la biso bana tika makambo qui aspirante kende kobala ake kobala malgré et comme il est suko nandaku akimaka rapport sexuel so mobala alinga simbaye aboya alinga simbaye azoboya et comme il problème babeng bavandisi bato église bavandisi ba membre famille po ba solola moi ça lobi niet so ki obima na ye abima ya mona ki ngone teza malobo ya zolo bapamba mais l'homme en a profité azugu libanda pe baosala ngo bien libanda pe baosala kitoko abandi komi pesa moi si nanda komi pesa car rarement Dieu merci comme c'était une femme que je connais à loko la moko na balandinanga na ba émission abengi singa jumsu nanda kunaye to bandi ko solo sur un sujet traité par moi j'ai profité pour na kota li solo wana moi ça y est que la vrai problème na vrai problème les akinine peni à mobile na ezaki moulaï tandis que y est niveau ya urètre na ye donc vagin na ye na kati ezalaki couloir wana ezalaki mokuse on dit taille normale pas ya moi si na kati na ye et na jaka de 7 à 10 cm de 7 à 10 cm mais ye suko eza mokuse pourquoi pour matrice na ye eza na se. Alors, Mobali, ne connaissant pas l'état de sa femme, parce que lui aussi, mal informé, abandonne la pénétration ya makasi, na ba mouvement mokopé ya va et vient ya makasi. Alors, il se faisait que, abanda qui ko déranger le col utérin. Col ya utérus, ya moi si na ya qui ko déranger ango, moi ça banda qui ko kaba douleur. Et c'est comme ça que le repoussait son mari. Mobali na kokokate abimi pe libanda. Et là, on dit les autres dans le sous ba marié, babima. Prenons les cas ya ba marié au mi balé. Ndekonanga ezaka bangote, ces cas sont légion. Tobete la cete ya bango pour yebani misusu bezo bata mayango batu ba lobelate. Tozwa boye. Et comme na ba insatisfaction na kati ya couple. Moi je suis insatisfaite, mobalo insatisfait. Les deux ba se fréquentent régulièrement. La régularité ya ba fréquentation na bango et comme il sala que moko a comme il se confier pas à mosusu. Qu'est-ce qui arrive si souvent constant ngezali la plupart ya ba balani o ba se confier que pas ba balani mosusu po ba lobela ba problème na bango libala et ça là que ba okutana na ba kandenge moko. Oyo mwasi azokuta nango na libala na ye yango mobali oyo azose confier na ye pa kuta na nango mobali oyo azokuta nango pa mwasi na ye yango mwasi oyo yakenda koyebisa ba problème akuta na kana yango. Alors avec le temps ba osala duo moko pour se consoler bakuta na régulièrement bazo se consoler na situation na bango ba se consoler na kana bango cette consolation là et botara suko moi mawa Mawaka kate merbo tapé dépendance. Dans la plupart des cas, ces gens-là se retrouvent que banda bolingo sans que pas se prononcer. Parce que habitude et au comme que et au ça la paix que ba comme ko se jalouser. Ce que moni moi la moi se confiera na wana ou aza marié avec une personne de sexe opposé, mute mezo beba. Yepe soka moni obongo mute mezo beba. Ndeko na minute wana comprendre déjà que bokomi na piste moko eza ya kosia le muka kokwe ya pona bino eza musika te peut-être jusqu'à ce point bazanga kipe bato akosolola na bango baba wei tozokende na